ya musala ezate kako pika kabana batamike Teresia yo mama mukolo tango zo ya ko créer Tegra parce que Tegra za na niveau ya mwana no wana kutute Tegra za leki ya mwana no za koko ya Tegra mais ba propos oyo ya obtenir pour na te respect Tegra obimempoli parce que Tegra azanenge moko na mwana no wana te ya mal éduqué wana soki Sabrina Tegra za mal éduqué loko mwana no wana Sabrina te Teresia silama omoni robi o Tegra lataki na dîner de gala wana mwana oyo Sabrina tia kokufa ti kolata ngote na ndenge ba honorati Tegra ndenge azwaki trophée wana mwana no Sabrina otika konore ye bongo te boteni nga rigueur te s'il vous plaît robi o Tegra lataki obenga ya mapapu wana mwana no Sabrina otika olata ngote trophée wana na ndenge ba honoraki ye azwa trophée wana mwana no Sabrina azwa ngote donc mwana no Sabrina so alingo zwa trophée akozwa trophée ya bondumba akozwa trophée ya Bachel boteni nga rigueur te na kosu na rime mais Teresia mamo ya mukolo ya 60 lingo lekisa otiki guerre na mikolo nyonso komi na Tegra te Teresia yo fo finga belle vie Tegra te parce que moi na ane loko osala lelo na comédie même yo Teresia osala ngote ba trophée moi na ana ozo ngote lelo yo komi mukala ya baninga no lo bapeke nazo benge papa mais muto ozo benga papa kasi mwana na yo te okobota ye leki na yo me okomi mukalo okomi donc ndengo ozana anti valeur en fait wana valeur na société te wana place te oyebite ko kende wapi théâtre o sala ezanga tatina okomi mikala bana mikelelo olingo comme ça Tegra adversaire na ote o mona te ke simba to bimi mama ya musenzi en fait boteni nga regarder ba propos tenir s'engage que moi. Ba propos tenir s'engage que moi. Lelo Teresia okomi musenzi. Bima na vie ya Tegra. Succès ya Tegra. Et ça lo bien te, hein, succès ya très gras. Et trouble bino mutu. Oyo kape sonte yo mama. Ok, kope sa mwana kombo bombo. Boni nga mwana mwasi na ondima ba pesa nga kombo bombo mutu nyonso sana posa kolia bombo afiba bomba ko fiba donc nga nazana nga mutu partout c'est normal tellement mo pesa yi bango ba kombo ba bombo lelo ki partout na bango ebimi boni nga mwana mwasi na mike komi pesa kombo ya bombo po mutu nyonso fiba ngai mutu nyonso goûter ngai yango ki partout lelo ebimi Teresia silama kokota na ranger ya Tegra niveau na ote mwana no wana Sabrina kuta mukolo ya Tegra makambu Tegra osala lelo na vie na ye nenga réussir vie mwana no bibota bana misatu na ajne chaque mwana na tata Teresia mwana no chaque mwana na tata Tegra ozo ba trophée o yazo honorer famille na ye la fille très intelligente à un niveau na yote à un niveau pe ya mwana note na suki a lobby na oyela bino na oyelo Teresia yo mama mukolo ozomi se respecter te mutako bango pazati Teresia silama na komba Tegra silama ochaki mwana no na baboke. Alors bonjour la famille de B50 la mignonne officielle. Naebi kibisika bozali mbote na bino to s'abonner bo partager bo aimer lelo to yeli koko Teresia ya kolobeza tellement ebele donc trop c'est trop donc to lembi lelo penda to kolobela koko Teresia to za na posa to yeba problème nini yona Tegra to lunto yeba koko Teresia problème nini yona Tegra ya obandaki na Belleville Belleville ake boye Belleville azongi boye ya yo tiki Belleville okomi su na Tegra mwana aza mukola Tegra ya banda njili ti na suka mboka na makolo ya kidiaba ya mama tozalaka mikolo tozaba réaliste to na posa to yeba po biso to yeba ndenge ni to kolandela Tegra wana tangu abota maki yo banda déjà théâtre
tegra kuta zata na idée te ke bakobota ye obanda da ko sala théâtre wana tegra mama nena papa ne bazo luka ndeni bakobota ata mwana ba ko bota mwana zana mukie mwana bandika théâtre sigwa bimina ba succès na ye ba ngenge na ye yo komisu na sima na ye te tika mwana wana aza innocent sali lokote do yo succès no ezaka na basima ba makanisi ya batu do yo pozo ba succès na ozolinga kako sala ka derrière batu otiki belvi ya belvi asala ke lokote zaki belvi asali boy belvi azongi boy otiki belvi to komo mono komisu na tegra sali susu nini koko Teresa pardon bima na ba via batu luka succès na ndenge na yo za koko zo ancien de sayo sala kala banana mwana naza mwana sika zata na aja ya mwana na yote mwana naza mukolo ya musika mwana na tuyo zo banda théâtre mwana nano baboti yete ka lobi ya mutabimia bimina bangenge na ba vina ye okomisu na sima na ye tika ye ni bokoka ko supporter ba ora bana baninga te mama Teresa te grâce à lini na kitisi mungongo po boyo kanga bien poto nazo kende makasi onde mama Teresa oyo kanga bien te poni bokoka aussi porter ba ora bana baninga te moi no abimaki awa bimai na succès mona ki abimela il faut finga belvi belvi azana makasi ya rosata na fetus na libumu na yete belvi azana makasi ya boete malgré tout moi no abimaki na kombo belvi et simba kite poni ni ora te ya tegre comme osala opandi likolobo poni bolunga bomona etola bana baninge ngela te yo moi no tonga bimaki mutachaki pandi moi no likolo azate malgré tout abimaki na impolitesse abimaki sans respect sans éducation abimaki lokola mal appris biso to comprena ki yango po eza mwana ndengo pesela mwana éducation tegra bimi afingi mutu te abimi na bangenge na ye abimi na balupemba na ye mwana nazo sala théâtre lokola sala ina 15 ans lokola sala ba formation mombwe nazo journée ba rôle ne très bien azo incarné na kati ya ba rôle asali nini atournaka très bien dans un mwana moko donc asepelisaka biso apesa biso esengo mais pas no ezo pesa esengo te mama Teresa tika mwana wana mwana otanga bimaki na impolitesse abima na sima belvi biso tolobaki eloko te tosalaki on ba mission te totalaki mwana yo mesimbaki te lokola ora ya mwana yo esimbi te totika tegra avancé biso topesi tegra ba chance ebele na vie topesi ba étoile ba rose topesi ba fleur ebele akende liboso mama Teresa otango bandaka biso toyebi na sinak poni bino bokoka ko supporter te bana baninga ba matalikolo bano babimi lelo loko ba osomba ba mituka ba osola ma minene yo bandakala e komi lelo komi ko kumisa ba Jérémie basali boye basila bisalu basali boye poni yo poko sala ba osala te sila bisalu jamais telema na TV abando finga bano babimisika non pona succès na ye pona respect na ye a garder position na ye mama Teresa soko za na poso bima incarner ba rôle wana comme ça luko sala ndesi tegra benga ta tegra na pembeni tant que mama mwana la kisanga secret no tegra la kiso please tika mwana wana please tolingo tike na kimia tolinga respirer po tolinga ya mo munene mukie kaka mo matama kake vimba to na posa mwana wana makasi please mama please mama Teresa mwana banda théâtre kala toyoka te ke mwana balekisi ba pesi yo trophée ba pesi toyoka ngote te grabandika lobby awa donc aza pasika mbala moko babandi opese ba trophée babandi opese ba fleur yango nde komi problème poni nga na yebi normalement groupe asinak ezaki groupe mo ya batmo très bien éduqué pona nini yo za na kati ya groupe wana etant que maman éducatrice etant que maman moboti ozala toujours na kati ya buzoba non na yoka te ke internet babimisi ba buzoba mobo batangyo mama kingandi alobaki boye soki eza yo deza papa Gabin bino mbale bozala na problème ni yo na papa Gabin boye bisabiso nanu siko so bi bozo sala boye to koyeba éducation ndeni bokopesa bana bino moko ezate mama toyokana toza bomoko etant que mama za na place à maman mwana ana za lokwa koko na yo po mwana akobota tegra donc azalo kwa koko na yo en tout cas nga na yebi place moko boy bazoteka kisi ya batampo lukanga na privé na rotekelo kisi na batampo na yebi pe mutu mo bazopesa kisi ya ba chance comme ça opesa mwana mo malupemba na ba te groupe accela mwana yo comme ça mwana a mata ko mana mo ba niveau kombo na ngeza mama na ngai luka kota lukanga na privé comme ça to ko solola to te ba no ko traiter batampo na yo to traiter longi na yo
bien pour ba poudre nos autres chapezo simbate dona age no to yeba sute to cho côté nini pour ni to zala ka boy pour ni biso to linga ka to fingana ya to zana éducation le quoi ya baninga mususu groupe bima sina keza groupe mo très bien éduqué mais maman ozo sala biso soni ozo sabiso soni tozo lela nyonso no bino bozaka na sima bana to ebite ba succès na bino boso luka bozo ona sima bana tozo luka succès ya mwana na yo tombola ona sima mwana soki ezaki ata mwana côté makambo to ko comprendre non bana mais na yo mama vraiment luko incarner ba rôle na yo luko sala plus mieux o sala ya malamu tika mwana wana azana mwana mukie azo sala nanu keno aluka abima na jeunesse na ye mais yo za toujours derrière na ye landa te éducation ba ninga musuba maman mususu yo na papa gaben to ebito bon to comprendre yo na papa gaben peut-être bokole sika moko peut-être boza papa moko maman mo me boye banité peut-être eza ndenge wana yango soko to lingi vraiment o van kota susu ken sala su émission mususu comme ça oyebisa biso problème ni osu tegra fingi na moi notanga finga ka belle vie alobaka ba n'importe quoi biso to côté la moi na yote to zala répéter to boekela moi no ba flair yango to lingi to yeba ni problème nini et toi la tegra comme te zo empêcher o la pongi te la tegra ka zo sala ko sala ba théâtre no bien te toi na posa to yeba please yebisa biso mama na ngai nazolela natala yo mama mukolo bongo yo koko okitisi na age ya mwana mukie ezala ta balobaka mwana mukie mutabandaka mais mwana mukie so abandi bitumba mukola tika anoki te mais mwana na mukie abandeli yo bitumba te yo mukolo zo bandela mwana mukie bitumba so mwana mukie akoti bitumba na tokoloba nini mwana zempoli no mama tika mwana wana. Conscience ya musala ezate kako pika kabana batamike Teresia yo mama mukolo tango zo ya ko créer tegra parce que tegra za na niveau ya mwana no wana kutute tegra za leki ya mwana no za koko ya tegra mais ba propos oyo ya obtenir pour na te respect tegra bimempoli tegra obi mempoli parce que tegra azanenge moko na mwana no wana te ya mal éduqué wana soki Sabrina tegra za mal éduqué loko mwana no wana Sabrina te Thérèse ya silama omoni robi o tegra lataki na dîner de gala wana mwana oyo Sabrina tia kokufoti kolata ngote na ndenge ba honoraki tegra ndenga azwaki trophée wana mwana no Sabrina otika konore ye bongo te boteni nga rigueur te s'il vous plaît robi o tegra lata ke obenga ya mapapu wana mwana no Sabrina otika olata ngote trophée wana na ndenge ba honoraki ye azwa trophée wana mwana no Sabrina azwa ngote donc mwana no Sabrina so lingo zwa trophée akozwa trophée ya bondumba akozwa trophée ya bachel boteni nga rigueur te na kosu na rime mais Thérèse ya mamo ya mukolo ya 60 lingo lekisa otiki guerre na mikolo nyonso komi na tegra te Thérèse yo fo finga belle vie tegra te parce que moi na ane loko sala lelo na comédie même yo Thérèse osala ngote ba trophée moi na ana ozo ngote lelo yo komi mukala ya baninga no lo bapeke nazo benge papa mais muto zo benga papa kasi mwana na yote okobota ye leki na yo me okomi mukalo okomi donc ndengo ozana anti valeur en fait wana valeur na société te wana place te oyebito ko kende wapi théâtre o sala ezanga tatina okomi mikala bana mikelelo olingo comme ça tegra adversaire na ote o mona te ke simba to bimi mama ya musenzi en fait boteni nga regarder ba propos tenir s'engage que moi. Ba propos tenir s'engage que moi. Lelo Thérèse a comme musendi. Bima na vie ya tegra. Succès ya tegra. Et ça lo bien te, hein, succès ya très gras. Et trouble bino mutu. Oyo kape sonte yo mama. Ok, kope sa mwana kombo bombo. Boni nga mwana mwasi na ondima ba pesa nga kombo bombo mutu nyonso sana posa kolia bombo afiba bomba ko fiba donc nga nazana nga mutu partout c'est normal tellement mo pesa yi bango ba kombo ba bombo lelo ki partout na bango ebimi boni nga mwana mwasi na mike komi pesa kombo ya bombo po mutu nyonso afiba ngai mutu nyonso agute ngai
yango qui partout lelo bimi Thérèse Silama kokota na ranger ya Tegra Tegra niveau na ote mwana no wana Sabrina kuta mukolo ya Tegra makambu Tegra osala lelo na vie na ye nenga réussir vie mwana no bibota bota bana misatu na ajne chaque mwana na tata Thérèse ya mwana no chaque mwana na tata Tegra ozo ba trophée o yazo honorer famille na ye la fille très intelligente à un niveau na yote à un niveau pe ya mwana note na suki a lobby na oye la bino na yelo Thérèse ya yo mama mukolo ozo mi se respecter te mutako bango pazati Thérèse ya Silama na komba Tegra Silama ochaki mwana na baboke bandeko ya famille Libota noko yeyo yeli susu kaka ndenge zalaka tebisaki bino à chaque épisode ya mama na biso Belleville tukobanda koleka pour tout ça la analyse avant épisode ya sika ebima bandeko ba bolingo na kosa bino te totalaki premier épisode na biso ya Skinny oleka ki bongo lobby dimanche le 13 et loko deni bozui na kati wana nte tolobaki toleka ki bino émission na biso oyo analyse auto bono sala yango après chaque épisode pour comprendre nini oyoki nini bongo po tokoba na ndenge ezalaka toujours oui na pesi bino bana nyuso tu ya famille Libota na pesi bino bambote B52 la mignonne info 16 awa na kati ya Cape Town mama molakisi na pesi mbote voilà peut-être baki bino nyuso tu bana Cape Town o bozali besoin ya kokota na kati ya famille Libota obenga B52 la mignonne tu obenga Saint Figaro tukosala fan club monene pona mama na biso Belleville kandi motema malamu motema sukali motema boboto lokola mama Maria voilà lelo awa toyekaka potoloba makambu ya analyse oyo épisode oyo Skinny tokende nanu molo ne balobaka pa malembe pole pour comprendre si vous comprendre le premier épisode vous pouvez banner les deuxième épisode de Kozala vous pouvez banner le troisième épisode et Kozala voilà to banda wapi to monaki nakati ya premier épisode na biso ndeko na biso ya mwasi Linda ozali mal à l'aise nakati ya ndako na ye ndeko Linda akosuka wapi na babokilo na ye akosuka wapi na mobali na ye point liboso. Le deuxième point de l'autre côté to moni mama na biso moko Belleville na mama leki na yepe Benda Bika mama malewa bazali ko sambusa ye pa mama na biso Hélène Belleville salité restaurant salité biloko boye kwanga boye madesu boye bakosuka na yango wapi na école pe place Linda atangisaka songi oyo ezali wapi na bisabino bazo solola na collègue na ye collègue mususu ya mosa zalaki abeti moi regarde atali est-ce que akofunde père mobali ya Linda to ekozala ndenge nini bandeko bolingo na kosa bino te film oyo ezali très intéressant utale ya mona bolandi malamu pa de boko comprendre voilà to bandane bandeli na biso na ndenge to fongola kitabo na biso to mona kita mo film bandi to moni déjà que non ndeko na biso Linda na mobali na belle famille na ye et c'est comme si ndeko mwasi Linda azé un peu froide tango film bandaki azé un peu froide na belle famille na ye batuni ba question za bien oui na za bien peut-être kutu papa bokilo abandi ko kanisa te et mususu abandi moi systématique yango alobi mona ebandeli keno zana ebandeli peut-être nde sala ka modèle wana to yebi pete est-ce que zali systématique zemi to éviter Linda azali kobomba nini nakati ya libota na ye o bandeko c'est très intéressant de l'autre côté tout le monde nakati ya na école côté Linda atangisaka to moni na maître mususu likolo ya balcon bazali ko solola très à l'aise par rapport na ndenge azalaka nakati ya ndako na ye bana famille Libota no kwazo panza no kwazo décortiquer pour fongola matoi Bolanda tango bazali ko solola wana bazali ko solola omoni soki mo bazali ko solola très à l'aise dans mobali mususu na libanda ndako na ye il y a something fish in balobaka en anglais il y a toujours quelque chose ozali ko se passer ko zana amitié ekokozala nango famille ekokozala nango pe likambo mususu et alors
Tango ndeko mwasi maîtresse mususu wana amonaki ndeko linda na maître mususu bazali kosona balcon makanisi na ye ezalaki ya ndenge nini. Est-ce que akokende kofunda ndeko linda pe mobali na ye na ndaku to ekozala lolenge nini? Toyebi ke biso ba Congolais songi totikaka te omona bato boye ata basolola bana ndenga malamu yokangi ba photo yokangi maloba baloba okeko balusa yango na ndenge mususu. Filme oyoyo skini Neb Sabino na posé no muke soki botali épisode neti lelo na butu épisode numéro 2 ekobeta lobi na tongo boya mbangu awa la chaîne na biso epa ya Saint Figaro noko ya famille bota botala analyse na yango soko katengo pa ndeko Saint Figaro bokende mbangu pa mama leki B50 la million okotala même chose okozoba information ya analyse ya épisode na biso et peut-être les jours avant. Voilà. Ekosukela ndeko linda ndenge nini bandeko bolingo. Ekosukela ye lolenge nini po déjà mama songi amoni. Bokomela biso afunda to afunda te. Bokomela biso akende koyebisa mobali ya linda to akende koyebisa mobali ya linda te. Bakamozo koma kitoko awawa obakisa bakoni na makala soki na moto o moto epela mingi. Siko eloko nini ezali kotinda ndeko linda azala mal à l'aise na kati ya ndako na ye asolola malamu te na mobali na belle famille na ye mais place asalaka elle se sent très à l'aise ya kosolola na ba collègue na ye. Omoni pasi mbonge zo maizo ningana na mbonge noko zo pesa kaka conseil noko zo lobakaka noko lobaka mabete balobaka noko monoko solo mais lobaka makambu ya malamu. Maman na biso belle ville kandi a pesi biso sous devoir ya ko décortiquer kaka ba film na biso modèle oyoyo. Voilà. Makambu ya famille oyo ekosuka lolenge nini. Bo partager dans nos émissions oyoyo, bo tia ba like ba commentaire na bino, bokoma po tozo koma na dimension mususu awawa. Belle villa kandi nzoko ndoza la kaboye. Mambo masobele. Tu sais dans le colote na place on a moins virgule donc ozonga po donc c'est ça na conclusion sur na suka makambo ya linda na libota na ye na maître oyo azalaki kosolola na ye kuna na balcon. Voilà. Toyeli susu mama na biso mama mleki Marie-Hélène yena mwana na ye belle vie opesi mbwa boyi konyokola mwana kofinga mwana salite kobebisa salle de bain nzoto solo po nini po sala kakwanga teka kakwanga ba mama malewa ba sambwa likolo ya makambu oyoyo. Est-ce que penza ezali likambo moko ebatama te bino ba mama bobokola ka bana bandeko na bino? Est-ce qu'il faut modèle oyo ya ko traiter ka bana na bino bana bandeko na bino na kati ya libota? Vraiment na yebisa bino ezosala soni ezosala pasi Patricia yena belle vie bazali ridiculiser et pas ya mama leki na bango mama Marie-Hélène o azali ko finga bango solo azoko finga bango solo mais azolo le suba pesa kaka mchaki madesu ozaki façon ya kobeta matolo te ozaki façon ya kosenga biloko pa kende kolia te bandeko bolingo tina analyse oyoyo yango oyoyo soko tala kata filme ata soko kataki filme donc kotana analyse na biso oyoyo ekopesa yo esengo ko comprendre place nini tozali siko oyo tozokende kaka soko kende ekosukela belle vie na Patricia ndenge nini na mama leki na bango. Est-ce que mama leki na bango azali na agenda moko abomi contre bana wana mibale to pe bana wana belle vie na Patricia c'est que bango pe susu basa ba sanité ya solo na kati banda kuna bango basokola ka salle de bain so basisi ko sokola basaka ka brancher na malewa na pundo madesu na kwanga filme au modèle bandeli Sabino ba surprise zali bele to koyeba te nani azotala nani aza mutema malamu nani azali mutema mabe. Conseil na bino bandeko oyoyo bozwaka ba filme to bandela tu micro no surtout
ozo kwa film mobimba ya Kandila Belle Vie okonotia ngona ba chaîne bino botika eloko wana ekwesa ka chaîne mère chaîne parce ozo ka ba information et moyen muntu afuta ba terre ba cameraman et kozalate je m'excuse et kozalate pona nini obino bozali kozwa déjà ba revenu na ye ezali kokota et pas na bino voilà wana conseil ya noko pona bana famille libota awa nakati ya Cape Town et partout nakati ya mokili mobimba voilà tokoba lisusu kokoba tozonga lisusu na ebandeli tozo deuxième partie pour toyeba ko conclure analyse na biso ya mokolo ya lelo lundi 14 février. Beaucoup me l'absence de commentaire position ya Linda na famille libala na ye na collègue na ya na mama solution akende kofunda to akende kofunda questionnement de l'intervention de l'Église. Côté à Marie-Hélène, Belle-Vie, la Patricia, est-ce qu'il faut pas qu'elle pas solo là, pas bon ça la famille, Marie-Hélène a dit qu'à côté de sa bana, a dit qu'à côté de sa bango salité, ou bien atteindre sa bango, en dégué pour parler bas à propre. Ouais, mais ça, justice, c'est un amboko, teko, zaka, bomina yo. Bon, justice, on est comme makasi pour vraiment, tout le monde se balasima, pour na, comme ça la analyse, il y a deuxième épisode, kaka awa nakati ya nakati ya télévision nabiso ya Congo News TV et pas ndeko nabino noko ya famille Libota Saint Figaro bobo sana pété ce bon moninga ipé et pas ya besengande la mignonne to sabe famille moko famille Libota balinganaka totala naka to partageaka bo s'abonner po bo basamona biso kende biso famille Libota to lekaka bango na ebele to lekaka bango na swaga to lekaka bango na propre to zaka pe ba poli to zaka biso pe bato ba pardouste alors boya ebele to sangana to partager émission pour totala na makamingi to kutani na prochain épisode noko famille Libota apesi bino mbote bye bye. Bonjour, bonsoir, bonjour la famille. Ça dépendra à quelle heure maintenant moko akoyamba vidéo na ngai. Na sengi premièrement mutunyo soit kozwa vidéo oyo to partager vidéo et comme la maman Belle-Vie Kandi maman ya famille Libota. Ça fait un beau bout du temps oyo nalandaka ba filmer maman Belle-Vie Kandi sur YouTube. Alors ba filmer na ye et ça là vraiment bien nazalaka vraiment fan na ye. Alors nalingi vidéo oyo et comme la vraiment maman Belle-Vie Kandi. Nana pour ça maman Belle-Vie Kandi akotsanga na kati ya famille Libota. Donc c'est-à-dire nana pour ça akomisanga ngai moko ya acteur na ye. Parce que ba film na ye est impressionnant kanga vraiment makasi. Alors na kolanda ba film na ye et pesinga vraiment pour ça na kota na famille Libota na ko mapé moko ya acteur na ye. Il y a de certaines personnes déjà au Babinga na TikTok, je suis un handicapé, je suis un aveugle de naissance. Mais cela ne m'impressionne pas. Pour ça, on a vraiment ezali na kota na kati ya famille Libota, na ko mamoko ya acteur ya maman Belle-Vie Kandi. Donc to partager vidéo, nous ambozang à te copains pour la biso. Merci beaucoup. Bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino. En tout cas, Gédéon électricité eye pona ko salela mboka. Awana Afrique du Sud. Mosala na biso ezali to misala na biso ezali kosala électricité, kosala construction,
kosala misala ya ndaku oza na posa ba installer yo DSTV oza na posa basalela yo misala nyonso ya ndaku oyo lingi oza na posa ya industriel tozali wana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call, we will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail c'est gedeonelectrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous, contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là, moi votre humble servante, Maman B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là. Na évité vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali Mama Joséphine, Mama Zozo na yebi bino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanimi. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso, ba maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà est pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ils ont détruit ma santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango eza na malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo za na nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yangwana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité. Santé ezana prité. Yangwana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo
produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na bangeli susu plus 44 79 853 90 849. Tika Nzambe apambola yo kozanga produit oyote aloe vera gel. Oh, la mignonne. Botika la bébé. Oh, Kina sans la mignonne au Bokolia. Oh, zéro. Le bezala kina disait c'est un deux au Bokolia. On a un. Yango zopesa posa kozongisa nga bébé na mbuma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture ete.